Maranatha Ségonsoul est un site chrétien qui met en exergue les activités chrétiennes et propage l'évangélisation des dieux partout dans le monde. Ces sites visent la promotion des différentes églises, différents travaux manuels, différents artistes chrétiens, différentes œuvres, différentes actualités avec un seul dénominateur, Jésus-Christ. Nos rubriques sont Maranatha Reçoit, Maranatha Live, La Voix du Peuple, Second Souffle New Look, Maranatha Actu, Hit Chrétien, Le Mariage Autrement. Là où les autres n'ont pas pu, nous faisons ce qu'ils ne peuvent pas, nous faisons toujours au-delà. Pour tout recouvrement, émissions, prédications, concerts, spots, conception des affiches, contactez-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko babolingo, bana nangai nyonso bozolanda. Ba papa nangai, ba mama nangai, bisika bozolanda nangai bozana États-Unis, bozali na Europe, bozana Australie, bozana Asie, bozana pays africains. Vraiment nasengi bino mbote mingi pe na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Oya zana bomo. Ya solo soki bomoni na bimiri susupo na loba. Na zoloba likambo ezali très important. Ezali boye. Ngai tata na bino, nazali mwana na bino, nazali ndeko na bino kulutu évangéliste Josué Lokamba Kunz. Alors likambo na lingina lobezali likambo ya soutien. Webike na musala nyonso. Et surtout principalement na évangile ndenge tozoteya esengaka soutien. Soutien matériel, soutien financier, soutien spirituel. Omoni même na apôtre Paul Oya zali vraiment apôtre Oya tonda kinanguya, mais azosenga abi prier aussi pour moi. Azosenga ba bonde la pona ye. La première chose na bondeli nabino bo bonde la pona ngai. Voilà, pour que na te asa malamu ndenge sengeli, pour que na saila nzambe ndenge sengeli na se concentrer et puis mokili babika. Toza na besoin tokota na ba Afghanistan. Tokota ti bisika bakota katewana. Nzamba za na capacité ya kusala yango. Moi na beta masolo musezate, mais dis-moi comprenez-moi, pour na barabe bandimela Yesu, pour na ba athée bandimela Yesu parce que ezana bato mibale bazai ba athée, bazai mindele, mais là bandimeli Yesu. Ozo comprendre parce que ba moni bikamis, mais bandimeli ndenge nini parce que ba landi. Et tant ba landi ezana ndeko moko interpréter nini vidéo na biso en anglais. Alors ba landi ba bengi et to bondeli voilà, nzamba bikisi bango abikisi mususu na timer mususu abikisi soki na nini so nini et à quoi voilà. Alors moto ana oya interpréter nzamba pambola na pamboli pena moto ana nzamba a visiter bon na moto abimisa kimbongo pona émission salama nzamba pambola voilà, c'est ça l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Lisons un verset, Luc chapitre 8 verset 1 à 3 et le Bible. Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chisa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Le bas, amen. Jésus Moutazala qui a la capacité. Allez, ça 5000 personnes. Na mapa, nambisa multiplier yango. Jésus azalaki ke ba futa impôt, atindi Pierre, alo bambisi et puis bambisi mbongo na munoka mbisi ba futi. Jésus azalaki na capacité pas ça na yango ko salati lelo. Mais une chose, il était soutenu par les gens financièrement, matériellement. Ba soutenir yé enfin qui a annoncé parole et a marché de village en village, de ville en ville. Et Jésus l'a fait. Tant où Yesu a sali, ne permettre que bato ba village mususu babika, bato belé babika, baye panaye pe babika. Voilà, c'est comme ça. Alors ngai pe lokola na lancé appel oyo, enfin que bato babika, kolemba tendeko. Ezali œuvre nzambe. Oza na mbongo, o soutena ba musique. Mais ozo le côté, o soutena famille. Au soutenant ba joueur, au soutenant ba musicien, mais tala lelo oza yelo côté, récompense ezate. Au soutenant ba musicien, au bimi sambongo, bimi sabilamba, au saba jeep, ba nil tout e ko so futela bango babiye.
mais récompense ezate actuellement ndenge tozoloba ozanga mbongo mais tala sikoyo mais loko yo nzamba ko futa yo ki atanga na pesi loko te pona sana ngane loko peso te mais on a ko peso eza ozana o nazana ngo c'est-à-dire bonzambo eza kati nanga et ko sala quelque chose au fungwama peut au mona miracle nzambe. Voilà ce que je peux te donner financièrement matériellement na ko peso nini na ko peso loko te mais prière nanga et ko sala ke yo au fungwama nzamba kaniselo 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Dernier verset na pesata yango bongo na expliqué 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 lobi ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes inébranlables travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Na kangi Bible ndeko ozola nanga po landingai nzamba lobi ke soyez fermes mais bien-aimés et inébranlables travaillant de mieux en mieux en l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu ne manqueras jamais ta récompense. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Jésus était soutenu par des femmes et des hommes afin qu'il annonce l'évangile. Nous avons soutien financièrement ou matériellement, même spirituellement, c'est-à-dire prière afin que tout bouleverse le monde, afin que tout détruit l'œuvre sur tout mort. Nayango, bomoni ndenge tozwaki bureau, il y a site na biso bozolanda, tozwaki bureau, tozwi caméra sika ndenge bozolanda biso caméra yo o bozolanda izande komoko na États-Unis. Ah nzamba pambola bisiko zali akanisela penza ndi atindele biso yango omoni tozi caméra ya bien na site tozi mo bakiti mais ozanga ba ordinateur fixe na portable parce que on nazalaki nango nazali son ordinateur te nga na seme oyanga mama je dis pas seme yaye ezami balé fixe pardon portable sengeli baba kisa atami balé comme ata 4 et puis nini appareil pe photo il y a DSLR et ça l'appelle moko ya kitoko voilà voilà et le koto sengi yangwana et puis quelques matériaux c'est-à-dire moi messa mususu voilà alors mon entretien voilà alors kofuta tofuta ka ndeko moko vraiment nzamba pambola bisiko zali alors bien kofuta moitié bon voilà on va futa moitié mususu biso moko en dehors de ça pasteur ya bino évangéliste topé mwana na bino na église na yambaka polele nazana biroté koseka me koseka te nazana biroté bato bayaka uta poto uta wapi soki boye na église bamona na yamba kaka en plein air bato bavandi na bakiti koto ngai batilinga kiti kuna na fandi nazo yamba parce que biro ezate mais pour le monde tozoloba mutu moko azobima na ndako alors kolo donc bayeres na biso aye alobi papa mutu azobima pona makelele église makelele alobi tozongi selembo ngombo ya garantie yozwa comme bureau parce que permanence ezali place to tia biloko église na bato balala kana ba permanent mais bureau ezate nde babino ozwa bureau pa moto azobima babimi déjà 4 personnes talaka lupango église ezali makelele nyoso bato bako kakate siko moto anande oza siko bi oh non na craquer il faut na bima bozongi selambo nanga siko mbongo bazongi sela ezate bato po bazwaki po ba kokota vitete okota te makelele église to pongi ezalate alors nde baye babino papa yozo obligé zo yango alors bureau ana esengeli na zo yango peza esengo mingi ke oye na yambio na bureau esengeli pe messe ezala kiti pe bureau ezala kiti pe mibale ya koyamba bato ezala nazala pe moi ventilateur moi nini moi couleur et consort ko bongisa kaka voilà c'est ça c'est pourquoi to lobi boye maman papa bisiko zali na sengi lisungi na yo ozal partenaire nyonso koza nango numéro na biso yangwana kombo nanga yangwana non ezali lokamba kuns poste non lokola biso tozalaka na ba poste non na 4 électeurs to na passeport nanga poste non lokamba donc non lokamba kuns poste non lokamba et prénom Josué voilà ce qu'on tindi vraiment nzamba ko pambola pe akufuta ya makasi parce que ça spécialement prière on a ko sala bato bako ce qu'on tindi yebisa que papa na tindi pona garantie to pe na tindi pona soma kit ya bureau to soma ventilateur à bureau to pe na tindi pona ordinateur portable pona bureau et ainsi de suite
nzambe akopambola na kosala la prière et nzambe akofungola banzela nayo. Voilà les moyens par excellence o esengeli opambolama. Message nanga ezali mukuse pona bato mingi ba soutenir nzamba visiter bango. Nzamba pambola mama moko asombelinga kiti ya bien on afanda kan église. Ndeko moka bika ki na tension asombelinga kiti ya mwindu me eza ya kobaluka te. Mais mama moko na poto nzamba pambola yo asali geste wana asombelinga kiti on ofanda siko surtout dimanche na fanda ka obaluka mwa kitoko kiti moka kitoko makasi za cher ye muta asombelinga nzamba pambola yo. Voilà, c'est comme ça. Maman moko pe nzamba touché po tozalaki na pressoir ya vitre to sombaki yango maman moko asombela biso na $620 et bana tango ba lokota nde ba kwesi et pasuki mais qui raisonnement to sengite mais maman wana nzamba touché asombela biso ya sika ya vitre lisusu ba pipe kaka ya likolo parce que ça ba 800 nzamba pambola ye. Voilà, sans oublier bato nyonso bazo contribuer ato sombi kiti tonini nzamba pambola mais na lancer appel pa na bana nanga nyonso et ça la bande nyonso et ça ba homme de Dieu bo soutenir et nzamba ya kopambola bino na quelque chose pour na to zwa garantie ya esika wana comme bureau petango koya ato déplacer ye na koyambo na bureau kitoko et ko sala malam. Voilà le peu que j'avais, je vais prier pour toi. Si vous avez des difficultés en bongo, bambongo est bloqué, ba compte bloqué, et ba bloqué en haut. Aux hommes on attend infraté, na bon de la pono nzamba fungola, au soutenir pe musala nzamba. Aux ana musala te, au lundi message au bien, naza touché mais je n'ai rien. Na ina bon de la nzamba fungola pour nous contribuer. Yo posana ngo, ko hésiter te contribuer et Dieu va se manifester. Je vais prier. Seigneur, zwaka maboko no simba loboko nanga wana, et nzamba sala quelque chose. Onction na yo Seigneur oyo revêtir nga. Yo moko omi incarné na nzoto nanga. Yo moko motozo fungolo zo pesa mbongo zo pesa nyonso. Yondo salaka de loin comme de près. Loboko na yo e fungola bande nyonso bazolanda nga. Au nom de Jésus, prière nanga izaleke mutu nyonso ako contribuer. Nzambe futaye ndengo futaki Job. Futaye ndenge futaki Dorcas Tabita na Bible. Futaye ndengo futaki Corneille. Futaye ndengo futaki Kolonzambe banana ezala Gédéon et plusieurs autres seigneurs. Au nom de Jésus ndengo futaki Salomon. Nzambe nanguya obimelaki Salomon. Pe olobea sengo nyons à cause offrande na ye. Oya salaki kati na yo. Ndengo futaki Ézéchias, roi Ézéchias. Seigneur, tanga bongisi temple, a semer, a bongisi ba serviteur, a soutenir bango. Abeli, alinga kufa, mais oye nkolonzambo bikisie. Yalobaïka, souviens-toi de moi. Moutounyo sa contribuer, on se souvenir naye. Au nom de Jésus, on se souvenir na foyer naye, na famille naye, na business na makamniyo surtout, na kombo na Yesu. Même aux malades, je guérison na kombo na Yesu. Nzambe nanga, amimoni sakati na yo. Pe oko glorifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Ndengo landi na pesi mbote mingi na bana nanga nyonso. Boba zali musika eza ba pembeni ba papa na ngai mama na nga bandeko na nga nyonso bisika bozali vraiment na pesi mbote mingi bisika bozali sans oublier Jos Kingono mwana kende sango yende mutasimbi kamera kuna na pesi bino mbote bisika bozali na kombo na Yesu Kristo tokopesa adresse na ba numéro ya Allemagne et même en Allemagne bongo bokolanda et nzambe apambola bino bye bye. Maranatha Segonsoul est un site chrétien qui met en exergue les activités chrétiennes et propage l'évangélisation des dieux partout dans le monde. Ces sites visent la promotion des différentes églises, différents travaux manuels, différents artistes chrétiens, différentes œuvres, différentes actualités avec un seul dénominateur, Jésus-Christ. Nos rubriques sont Maranatha Risoa, Maranatha Live, La Voix du Peuple, Second Souffle New Look, Maranatha Actu, Hit Chrétien, Le Mariage Autrement. Là où les autres n'ont pas pu, nous faisons ce qu'ils ne peuvent pas, nous faisons toujours au-delà. Pour tout recouvrement, émissions, prédications, concerts, spots, conception des affiches, contactez-nous.